sur 100 bato babonga na mokili 80 ezaka na nzela malamu te. Mokili ekoli makambo toyebaka te toye koyeba mawesila kalanga azaka mwana moke na ba 10 ans ebembe moko na quartier na biso ezalaka na lupanga misatu nga mpona kota na ndako nga moko kobanga so na koti na ndako mpona tala kitata ndio nakomona ebembe yango etalinga lelo mwana 8 azokende koverifie atala ebembe akufi na nini mpa tala penda bien meme amoni pota monene na kotala mobala tio litoi na moi bokutanaki olingi koleka na tremisio atindi nde sikre agi ya 600 ozoboya yango obapesa nga vitalo ngana na mbonga vitalo naza na vitalo na matana ya makolo tokutana njani makolo na nga poussière bino boyebi libala te okotula na mokili fo oyeba place na yo neti nga natimbela oyo nga naza na tingama wana nawelelaka na via concurrence te nalukelaka nga lipa kote namonake yango ekoki esuki kolingaka kopile yo na makanisi te ozozwa 100 olulaka 1000 okokota na via kisi to kolula baninga to kotika mokili mbangu kobonga eza lokola classe kobonga yo moko pesa yo raison soki bakomi koexplike yo na mutu mosusu seke yo moko ozokoka yo mutazuwa yo tazuwa waibokeba babishene ezaka moko mpe Lopo TV bosabone masuivement babi ofani mujinga azalaki wapi bolukelukenga omona lisu te o batie boye ngai ya personne bolukanga pesi moto eza na mpe Lopo TV na mpe Lopo TV bodécouvrir falani mujinga bemission nyonso ezali o nyonso boluka mpe falani mujinga bozango na juste moi mosala na bino epesa bino kwa elengi obo luka ki awandeza bayibota mwana bino musika te bosabone massivement na Lopo TV donc na Lopo TV bo découvrir tout jamais bozana desi moi si moi pesa bilingue donc fi moi loba bien fi moi ya curiosité alingane makamute nga paso lukenga makamu oza kindobika po nga mona za pona bino na ba papa ba maman bayibo s'abonner na Lopo TV donc nyonso boluka nga na juste moi msa na bino donc moi msa mo babo ya ne bitinda te mais moi msa mo botinde wapi ozaka juste pona bino on émission na nga na za pona bino na za pona ba musicien ba artiste tout na occupé te donc oza posa o beba msala yo salaka oza posa ba yeba yo ba découvrir yo yaka na Lopo TV donc foni mujinga zana pona yamba bino foni mujinga zana pona solana yo oyo yeba te donc na Lopo TV ba yeba yo po ande makambo eza babi ande pese lengi ozwelengi donc so pese lengi to ozwelo te onga batala nga te onga na beta place no ba yebinga te so ina Lopo TV ba yeba yo po ande makambo ezali babola babima bazoba ya bato babonga or batambola na vérité par rapport na miswanza ya nzambe mingi babonga to betele bango maboko comme si balingama makasi po bamona bomengo pete on a vérité ba tricher basala makambo même mobola soka mona kolinga kosala te andima kufa piaka voilà sur 100 bato babonga na mokili 80 ezaka na nzela malamu te nzela malamu te ezaka kocha mutumbeli to ibembo eza na banzela ebele ya mabe oyo akendeka kopie bato pa na mbongo pa mwasi na botoli bato aza nani mutu mabe oyo akoti misala molili po alexa bato pa za mbongo mutu mabe olaninga très bien oyo eskrokaka baninga mutu mabe ozomdona kenona baza ebele bomengo moi na bato yokanga misusu pe babima beyandro babotola babola mapango bamona baza nango beso batonga biloko malamu mobola lingi afana ndako na efana na kwa balabala andimi azalaka wana ndenge bawumena na mobali akufa to atikele bana patron kwa aza na posa tiango soki supermarché soki eloko nini akokenda na ya kosomba soki moto wana boyi akontrole amoni ki ayebana na mutu moko malonga te aluki bajuge oyo bazaka lokoso apesi bango mbongo ake kopie ndako ya bato na kanai bakosesa mikanda ya kobatama oyo lopango eza yanga na so biso polele bakolo mapango toyebi bango bandakala bakomi kolala libanda likolo bato baza na mbongo de endroit soit disant nazo bano polele okompane nga très bien nayebisi yo ke ndenge mokili oyo eza yokanga à la lettre nalobaka avant ke bato ya misala barin oyo bakokinape baza na baliaison moko ebatami na bato bazopesa bango kopo po jamais moto asi akoyeba kopo akotekela na nani question to se posaka yango wana eya na bato bayaki na kopo wana bapesi na baoyo wana bawana bamemeli bango basinya bamokolia mbongo na badoktere na bakontinue bazali compris na kati wana etalinga te solo kopi na bango soki balibere wana bango na bango problème na ngai eza bo misusu batinda bango babimisa bango na prison na yoka ebele babima prison bakende bafiki d'ici soka lokuta na ba 50 000 wana bango na bango mama
nazopesa conseil même na matanga lela na paro okosukisa kikobo kamaradi na kindeko kolata kolela kwa don te okopana nga très bien nga même na ke matanga na lelaka na place o limite esuki soko za camarade na kolela onde totambola indi openga bakope koto na monaki osalaki nga mabe kolela esuki kolela esuki okomana nga très bien pourquoi kolela ezaka kala ya kokweya okati kovo ozotambola to bapesa songa matango bandi okende okwesi mbongo sa olokota ata balokota etali yo te susi ya ebembe eleki do ya mbongo na ebele ozotambola makolo ngulu matanga wana nayebi matanga wana okwesa ta liputa etali yo te mwasi azokwesa liputa otomba na kala so yoko batokwesi liputa jamais mutu afilima ye to babiki akufeli ndeko ndenge azoleka meme mobali mwa atala kala so ezaza otalaka elongi ndenge matanga ezwi ye susi emati lelo yo na atokisangwa matanga okipende bapesi yo so akati motema kaka sikoyo okameka mofosisa badi susi elongwa mitema bato susi eza nango mekita ebembe nango monaka wana meme basoda bakatela yango susali kala ezalaki ebembe mpo bakatela yango sali siko fo tuna bibembeleka basoda ebele eto leta mpe apekisa koyeba nazolobela yo oyo naloba awa mokili ekoli soki oyoki nga bien mokili ekoli makambo toyebaka te toye koyeba mawa esila kala nga azalaka mwana moke na ba 10 ans ebembe moko na quartier na biso ezalaka na lupanga misatu nga mpo nakota na ndako nga moko kobanga soki nakoti na ndako mpo natala kitata nde nakomona ebembe yango etalinga lelo mwana wita azokende koverifie atala ebembe akufi na nini mpo atala mpenza bien meme amoni pota monene na kotala mpo oyeba mawa esili nakobanga elongwa nini esali makambo eya nzala elongola bato kobanga na mawa nzala esisaka kobanga nzala ekomisaka mutu kanda kolia mabe ekomisaka banere lokolo obeli liboma sa osimba kisi okosilika sa oyeba okomika kanda mama nazoyeba nopoleli oyo naloba badon oyo eya na makambo nyonso kolela esila lelo ekomi soki oza na mwa mbongo okufi bazosepela okende mpo otikeli bango ndako na mituka lelo nazoyeba nopoleli mutu ya mbongo nini balelaka ye na esengo na mawa tule mutu meme mwasi na ye propre na bana koma mutu akufi bozolata bavese botie cravate ondire feti oyo akufeli azoyembaka bato lokola na feti bopona place ya kofanda moke atelemi apesi mbote apesi bisi mwana na ye ya moke mobali bapekisi ye kolela tie maboko lokola azozela cortege eleka mebemba papa na ye wana sama ya misu wanini atiki mbongo ebele siko mobola nde soki akufi balelaka ebembe ezawa yo baliki opesi ye mokongo ozolela sikoyo ye te otala makambo atikeli oyo ya mikumba adefaki banyongo bokendeki na ye yo olati be atiki mwana moko bilelalela mwasi na ye zemi ya 9 mois atikeli charge olela charge mwana mowei ya 10 ans oralela papa azotuna moto asimbe na loboko nakoyaye yo te yo kolia okufeli makambo minene awa mawa esila ntima babiki nazolobela mama toza na mboka moko mpo oyeba yango moni nga nalinga kotala tv te nalinga koyeba makambo ya kisasa te ovivre noka bongo mama navivaka nde nga namema nga mpasi nakosukisa nga nakomona bato baleki otuni nga loba namonaki te etali nga na nini olobisa nga sa eloko na boyi bato baleki omoni bango mama nazoba nopolele nga ata namoni moyibi ayibi akei na kokanga ite so azoyoka pembeni na nga leka na yo ntango osengaki bango na boboto bapiaki yo awa oyibi olingi okufa oyibi nde balanda yo kende kima na yo o mboka te RDC eza pays moko mama soko nuni ya likambo kokamwa o nazoloba na yo to na mboka moko au contraire ya vie baninga bazoprogresse biso tozozonga nsima mboka ke liboso ezozonga chaque jour tozolamuka makasi ya nzoto esilaka lokola moto maladi kisi ezosimba na nzoto te okokanga likofi boye pepele bitumba nini lata aleki fo beta bayaya po bana mike lokola bakipaka bango na mbimbi mikolo baliaka te makasi esila te kaka na mandefu ebele na kokola en tout cas yaya nini abundelaka si uleki na quartier
babeti yo tokei bakendaka su te ezalaka lisu te nzala eleka makasi esila nazolobela yo tala ndimanga oyo naloba no polelo oyoki oyo oyoki olingi onuna na Congo zala esprit solide place ofandi kota zage soko za piaka kosukolaka mingi te kobenda lisumami mingi mama piaka soko ozosokola mingi bakanisa kolobonga okorate bakopi soko za piaka tikalaka vende kokata okofi te bamona penda soki ekwelo kwa mashakado okozwa bakopi nyonso apuse koleka toto yaka katanga presa na peso 100 francs bazomona okwa neti olingi obela liboma neti ozali neti nazolobela vi kasi bato bo bakangaka bango bando bakangaka bango te bazwaka bakopi koma na quartier bofandi mutu azoleka bibino taponi mutu wana boyibi bino te wana yaka yo te ye bayebi ye elateli ya kopi zaka na batriko moko lokwa libaya letaka bakupe moko lokwa mudindo kwa mupepe sokota ti na kati po ate kopi te zaka na mapapa moko mapena fusil ali bende bima ti kota musuni awo mutu fata na makolo ko fi de faire acete omona ka yako simisanga yokatanga yako simisanga armoire na chano peso ticket voilà ayebi yo te modèle monika o coopéra yeyo yo tongo sokoli ebela soena nzala molobi te so mutatre mabengo na copie seka lingabi abima pombonge soko za so seka budget za na poche bino basi mingi bokwa kamanga na mibala propre na yebi avançons pasteur John basi na mibala propre ina kukakutala itaza swage mepiake zoto yanga na mbongo na poche na lipapo zotela ngana keti yoko elingelongwa orotuna ngeza ndenge nini bandi otaka nde na lati na triko na ote oyo te we kobala na te kosimba nga ndenge nini oso totama na nzele kosimba te mama nazopesa conseil nazalaka na nga noir sur blanc mboka oyo bato bazoresir bato babatami baboyi lofundu voilà okoyoka nga yoki kolingaka to olingi obima oki okati kwafi osusu poudre opakoli otuna susu bato esimbinga wana mutu courage alongola atalaka kitalatala te courage balongolaki poti na baninga na porte compagnie yo mpe elongo sokolaka elongi wapi yango olongola ekangami ebele boye elongola twi okopa komema sake ezaka etindi te batalaka kitalatala te eske mundele koboyanga mpo monoko ebimisolo akokimisaka elongi me kota kendo me komema mundela oboya te nazolobela yo keba na mobali aniki mini akatali kitalatala alingisi makala teketeki nakopesa bisi bapesaka bisi na mbongo bisi asa mbongo ekopesa mbanga pasi naza noir sur blanc ba vérité pasteur John naza clair ouais puis c'est clair vraiment mama ene lokeleki mabe te mobali azuwa meyaka na mbongo te jou ebele me mbongo ezali kombele basi bakoti kasho na kisasa sa babetela famille oninga mobali moko boye bando mela de bière na ya koma komonela yo okende kozela zemi na bapa baninga ye moko azaka nesika alalaka fixe te okende ota moninga na ye moninga na pesi bino chambre nsima bokoti na kobatama bakota ko na fenêtre kwa puku mozokende ozwa zemi vraiment nayebi bafille ebele yango baya na bana lokwa kinzongo otala mwana tellement osota na bafenêtre bandako ya bato kotozola bazemi oya na mwana moko makambo lokola emboka mwana kola kala sa koma mwana 3 ans yebi makambo ebele na via sirikaka azaka mekonta yebi makambo nyonso alingaka mapa te kwanga mwana nini na poso nazolobela yo mwana mobimba yokaka pilipili na monoko te olingi opesa mai te oyo epesaka kotonda avant mwana nazoloba na yo bamiki bakoma olinga pilipili makasi nazoloba mpo batimbelika mikolo baliaka yango soki totiki tokoda tokotaka na fond wana oyo naoloba landanga bien omoni badiscussion komi na Congo awa ozomona te bakongole na bakongole baza na lokumu libanda me awa tolinganaka te voilà omona oyo nao bakefundana na leta nini esali bafundana influence ya bato congolais de nature alingaka te malamu baninga mona na miso ekende pa mona congolais alingaka so azomona malamu fakele bino des ordres mpe azwaki meme bino bobebana motema mabe na Congo situna ndenge pasi ya nzala eye Congo elamuki na mabebe ebele bato ya mbongo bayinanaka rare lobaka na bakopo omela ebonga silika babola nde batiaka vio bato balukaka mbongo ka
beta kopi luka 100 francs côté babola bafani bandosala olikita sa oyeba nazo banopolele pourquoi soki moto azwi akenda koluka bato babonga tika na côté kuna kimaka baninga ne babola nazo lobela partout na monde. Pourquoi? Ah, utuni bien yokanga omoni vie eza na bescalier voilà yoka pena makambo soko bandi kobeta kopo za na mwa $500 ni oh aza pierre soko amoni otangi 500 ko baza na mbongo fa pe opese $10 on a 1000 wana oza na pose ko ma 2000 matolanda baninga bokende soko za kutana kana ba bazanga mingi mito ba mona ka yoseke yondo komi prêtre ma progresser na vie ezate donc moni babola bakoya ka mingi azwaki makwe akweli kwa boboto okomona ba demande nyonso ya ba classe ikobela to lati mutuna na yo babola batala ka aja muta jite ozala pete ozala yeso bamoni ka mbongo ki famille esu munene ko senge ebele yango moni ba pato sa meko sa mbonga kima kalanda ka baningo bana mbongo ba pusa ya mata ko mapena ki na kimia yango moni ba pato ba bima batu mabeme bakoma na mbongo ebele to babola bameka ko ya muke na boboto ebele bakweya nazo bano makama miki soko yokinga na bano clair sikoyo po pesa vie raison ezaboy ona bageza ko sambela te satana te mayelo nzamba pesa mutu nyonso. Comment banyama batanga te me bazaka na devoir de kolesa bana selon ndenge na bango. Ah. Mystère nzambe Mystère nzambe bongo mystère nzambe kana banyama bongo yo za mystère te. Biso so ba mystère. Problème ezande boy. Nyama yebi ke ngai soki na bimite na keite ko simba te. Banyama ba yebi ke to lingana poto za banyama me kote ko leza ka biyombe mutu kwa kwata. Tala bambwa mi bala ta balingana bakola place moko so bateka mbimbi bitumbe bandaka moko azokisaka muninga oya kosilisa poso ka sisi pona pa moni esili bolingo ezongi bambwa po yeba makambo na oloba so foko mana caractère ya bambwa po réussir ozala à l'aise comme mbwa na vie bato bakoma bambwa mama nazo peso calcula kokoma na rond point poso mona kobonga lokola ekimi yo mosika kobongela mutu nyonso o bazwa ba nango na lola te bakuta awa voilà maele nini basala bakoma nango bongo yoza ozanga eloko ezande technique na temps yokanga mutu nyonso yabi kobeta bale me koyemba bale ela batu nyonso te soko zo komaka na loba mutu nyonso akotire munduki ezala mwasi mobali soko pesi bala kotire seka beti ba me oyeba bale nete betaka maboko tiogo ye epona bilongi nde pe mbongo eza mutu nyonso akobeta ne kopa simba mbongo me komata na mbongo simba epona bilongi bato musu basalama po basuka mama eza na bato misu basalama osuka lokwa puku oza nyama me oza na folie mais jamais ate ayana nazolobela yo nazamba mpe banyama misu bayebaka ke toza babola bamboloko bataba na bangulu bayebake na zamba biso nde babola ntango bamonaka lio alekaka na koi bapatron bangoyo po koi moko atiaka banyama nyonso mal à l'aise omonaka te toza na kati ya badeseseti mokonzi moko aleki biso tokomi na mbuteyage ye aleki ye moko wana koi aleki biso bataba na re tokolongwa sikoyo te tokozela nini nde mpe bangoloko bakimaka na zamba seke biso toa babola tolobaka polele obombali akosi la vérité pour moi nalobele polele talaka zamba batonga eloko te mais na zamba bango bayebaki oza quartier résidentiel kota balio bakotaka pa apamba te lokwa gomba zamba vraiment era bandako mosusu na kota na gomba okatisa kote kuna balabala ya leta okonyata kote ote ye mutu lokola nga koma nakima nakatisa na ngama po oyeba nde na zamba eza ya na kote mosusu mboloka koleka ye moko te soko oleki balie yo fo boya groupe boleka zone interdite soko yokinga ba principe tina zamba mama na olobelo ndenge loi vie eza na mokili fo oyeba place na yo neti nga natimbela oyo nga naza na tingama wana nawelelaka na vie ya concurrence te nalukelaka nga lipa kote namonake yango ekoki esuki kolingaka kopile yo na makanisi te ozozwa 100 olulaka 1000 okokota na vie ya kisi to kolula baninga to kotika mokili mbangu mama nga nayeba loi vie so nabimi na 10 000 fo eza yanga sekanga ma ezala yanga nakobetaka lisolo ya mbongo nazwi te po tiola nga eza période ngai te nzambe nde atie soyebi kopesa vie raison ekopesa okilo kanti oza na bambongo ebele namona moto abetaka bakopa ba $30 mais soki otali na quartier bato basoka ba $500 babangaka ye makasi ayebi kopesa vie ordre soki opesi vie raison bakomona ndako no kitoko koleka ya bango stabilité congolais alula feti koleka entrée soki oyebi te feti koleka entrée tous les congolais bamuke bapesa vie raison aloba na yo
soko lingi mwana malamu ya congolais na mabe na ye kolingaka te congolais aza piaka peso conseil wana nzala kuta na congolais asimbi mbongo aboya kobima wana vrai congolais ko na Congo soko cheke bango bakomi même pas 10 basi na mibali na olobela yo bakomi même pas 10 mama mwana mwasi aza na ndoto zuma $200 $300 orobanda kopa koteka nde baninga bazosaka batiba comme ba voyage ba Dubai babandeka na bombongo bazandwa na mwana mwasi abandi koteka makala abandi koteka ba mikate na porta nda kucha komi papa lelo mata voilà ngana saki voyage na mati fille moko na avion kitaki na Turquie na yebe kuna na moko tanga comme po boyebe na buna aza na villa mais tant abisinga boutique tele ngala singa video abi passe na bandaki roboya mais là on a mata vient na soma biloko na Turquie ngana nzamba pambola ozomona abandaki na vie eza yo moko soko lingi mama ko bonga eza lokola classe ko bonga yo moko pesa yo raison soki bakomi ko expliquer yo na mutu mususu seka yo moko soko kayo on se comprendre te na lo ba polele voilà ngaza na mutu ko linga ngako le kanga za te même ba botanga bozela ngana zwa to na kweya souci avinga et puis soko linga zwa yo moko kolo yo komisa motema mabe po lukela ka yo po bombela yo lukela yo pimela yo po bombela yo mona yo moko lo avi ngamoko na bimi na lukeli ngambongo so na zimbongo na pimeli su ngame ngamoko na tiko luka yango mais pasteur toni le kapete ba yo kango munde timbongo mama ozolo bana polo boza mwana muke ko jonsa kendaka ba yo ke mawango za tike koma mukolo na ba 70 ala pia ko bima ndo kibisika nyonso même bemba quartier yebi te ka kolela ba yo kana kina yebalia omani ndeko ya fa omani lo mutado katero basanga na papo nde balia mama ba yo kana kina ba faze po ba mama na ozolo belo polele pia ke tenga misake longi pia ka to zolo lo kanto zo seka ono mono ka contraire wa compose ça mama piaka bandana elambe boyo bilamba na moko lati comme ko elekio minene talaka piaka comme na niveau di soke elekio bele même kaleson fo ka ngo lizita so za mutema mukuse na tingo fo ke na terre ba dimine ndambu ngana zala piaka mutu moko akabelanga 1000 francs amemanga na tokendaka campus boy o tokesi gola moyi alingi makama minene bapiki ni akenda poto te mangi makambo ko ba voyage a poto afutelinga mbonga osokola or nga zena karso mona somba na tombola 300 tamo mune na osuka nanga pembeni yo nanje kaka plonger mama na plonger be na miso bat bato zola sanga ta karso no yango yo ngana mai karso zola kanga lokwa mbisi mama ngabi mawe mutakala na sila mayele karso yo komi kota modindo mwana alande ko bozo la ngae tana na zawana mabana bi meyo batu landa ngondela na landa ouais makamabe pauvreté pauvreté zana bandela moko mama zana pauvreté ozana mayele lokola omoni mela masanga na kwiti soko zo kendo santike na ebinda kuna kotutana te voilà soko comme na niveau ba mema ko na pusu bana ba pauvreté egi we pela kaminda kwa pi lokola kamien sur l'essence faut parquer o wana soko comme na pauvreté wana yo moko bosani yo ozo ba soko comme na jinini te autozana ba 50 ans okeno mwana 20 ans okevandela edi pourquoi pe azo biso ke no biloko elala kilo bipondo est-ce que bebi te la chika yo mukolo kende za muke yo ko mwana ko bando bongsele maloba pondu pende be baka na pasi mama ebe baka na pasi ko chauffer na loba ngo ebele ngai so bango memela ka mwana poti ko kende te so che mwana makolo zo ningisa ka isiko zo répondre na fenêtre mamisha pondu ebe baka na pasi yango soko chauffer ka bien zaka nango solane tikala ka melongo ka nango na moto solango tikala ka na nzuku fo baka ba technique parce que tuna ko la tena nzungu ali bende soko lobi opesi konti so bika te na nzungu mususu osali kutu bien ko lo baka te ko mabe pa ko pekso ke mama na ebije ngana ko tuna ko la tena pondu na nzungu ali bende so abi wana se mais nunga limende be saka penza te ezande humidité tiki solo wana na moto kolo ekolongwa so na tini nunga limende oboyo na ezande nunga limende te yo katika pele kotika osali kutu bien on doit accompagner kaka ngai na za mutu mwako tika kongo fo ye bandingo okomisa oti suka fo sa mayele bien na Congo mayele kutu te ye bande technique kokima Congo eza abotambola talaka soko za na eloko malonga te
kolinga kolamba eloko no moke te liboso ya bato nyonso na lopango loko opesaka bango mboto kokama kaka na porte no bana baye bana kongo baza su na so na kosenga te meme mama na orapekisa ayebi yo te bokutani kaka 2 mois pamba parce batala papa azolia kende tala papa kende papa lieso oyebani te na pe minoka mbote na ntongo ti mpo kotindelinga mwana biloko ezaka na kongo yo soki soki ozosala boye na kokabana na don ozosipo bana longo mpe lelo bazaka nazo bano polele nga banda mwana moko akweselanga mosuni na se na nyefulaka ye na litama egangele yoko mama na eza nini ongabi abeti mosapi awa mwana atalanga ntina eselongwa mama mosuni atelaki motema ye atombolango kabona ataka bepi akwesi pembe wana tension motema esuki nalokota na ngango me asalaka mabe nga atika ngo kende ekwei na balabala te ekwei na lopango biso nyonso tonyataka toza bakolo lopango nakosi maladi te pasteur John luka kutobela mpo baede o mingi bafamille osoki ozoki nga nakosa bamaladi combien mama nzala ozomona na ekomeli yo te mokolo komana banzala ti suka komona makambo nga namona bafilme oyo bamonaka te nazwa bano polele nzala ti suka neti okufa okata motema eya na banzala mosusu ozotala te nzambe amoni omona vi kokritikaka bato te mpasi ya vi soki elati yo mosusu tokosela mvutema te nzambe akolekisio na moto bato nyonso baya ndenge moko te soki oyebaka te me toza bato eya na motu mosusu yo te nzambe nde aponela nzela yo atoye na famille ya bato mbongo bakotikala koede yo te okoleka na nzela oyo moko kopasola mpo esi vi no raison nanse biso poleli batei misu bateyaka bino soki ozonyokama eza lisuma fo motei nazomona poleli tala bible tisuka nzambe apambola nani na facilité foleka kaka na baépreuve naolobela yo eya na motu moko ta kolokota vi lokwa kado vi fo yoka mpenza mingai akopimela mbongo ebele mapesi yo alese na mpasi anyokolaki yo mosusu akozala na mbongo ebele makabele nzoto maladi atonda bomengo nyonso masalelaka mbongo te me na mosika biso tobangaka ye mingi mpatambaka na jipa akendaka bapoto me mobola kolongwa banda njili tikingasani ti zandu makola lere turu 3 fois sabela mpe ale biloko akokauka samela supu na ntongo so mabundu ebimi baza ko ebele don nzambe apesa yoka badon apimeli yo bomengo akabeli yo longue vie mazoli eso mabe akabeli yo bana apesi yo mwasi moko kobala ete me fidèle yoka makambo ayebaka makambo ebele makambo mosusu ye moto asalaka yango su te ka baange po agangela bato misusu koma mwana mobali oti lelo azozwa te wana bazotuna papa yo olobaki oyo aboye te omoni kobonga yo moko okota na nzela kobonga sa bayebisa yo eza lokola bato bakinois balingaka kiyanke na kisasa me babongaka te balula via babar na kotalaka baningo bazoza mpo bakoma lokola bamalanda ngombe me bamboka te bazota libanda ao bakongo kiwapi okofinge mboka tiaki awa kutu zoba bamemaka bimemamema basinyaka misala moko yo kino kolinga osala te tala bango 3 mois 6 mois inane bakomaka na avantage avi koleka bakinois abongi na kisasa meyebi lingala te yo ofanda na lingala osali nango nini bakinois Pasteur John, pourquoi si on a monoko ya batu nyonso to ezala kenga na kobonga na vie? Est-ce que batu mama malobane zo ezala kaka malobane yaka kana monoko pona opesa moko espoir mama kobongeza oya yokanga oya bengami azwa yokanga yoka ba symbole na ba symbole te ba ke mission ko komi pali malaria ba e bandi yoka ba symptôme ya kobonga oza mwasi mobali yokanga ba symptôme to yoka ba symptôme nige bana kala te belinge zika fièvre ekobima yoka symptôme ya kobonga na vie soko moni mutu oboza na quartier alingaka kobima kolanda baninga pamba alingaka pana bango te kopera yo wana abengama récit moni mutu aza na famille baza bien baninga babetaka masolo bandeko na bango me ye alingaka kobeta yango te alingaka mingi makambo akopa kotaka bademande bokende pa bato bokelula fete nazoke pembeni atune ndeko nani bien nanga tianga na kope ko courage nazolo basymptôme akobonga courage mbongo tu bokozwa fo bokende na bari ayokela ngo nanu mawa masa 30 dollars mpenza so na bino kope moko osimba vanda o bambongo tokende biso kope masa yo lingi likokoto boye symptôme akobonga yokanga mwasi akobonga kobunga te
mbongo to azwaka te nde suti kaka ateka asa eloko moko boye bokobisa toke somba basapato bakabiso $50 ete eza cher nakosombaka ya $10 na bomba 40 na nga symptôme akobonga nazopesa conseil mama nazoma makambo soko yoki nga basymptôme akobonga eza bayaya oyo balamukaka ntongo alinga koyebisa baninga atuna baninga kope na bino nini ye wana mama naaloba na yo symptôme akobonga oyo azalaka na soni te andima bakende na compagnie atelema azela liste babenga po asala mosala symptôme akobonga eza bato batambolaka makolo na moi aza na 3000 atali ntina kofuta tike te na moi so nafuti tike na poke ekoyinda na ndimi nakende moi 3000 na ngao 1000 francs na kusoma na kota ngo na malewa symptôme akobonga wana ebami mebo eba basi mama na bana basi mbai to akote moko namona basi batambolaka makolo ebele baza namona pe basi babetaka bakopi baza namona mwasi ope susika ateka mikate namona mwasi azotanga bi mama nanga nakendaka klase na galette aotanga asalaka bagalette atekela baninga na classe symptôme wana bato abengai babonga challenger alinga kofanda ta libre te ofa teka bino bazokima moi ye na mosala aoteka bato babengama bazwa na vi bango nazoyebisa yo lelo te elobi te un jour akokoma mokonzi keba na moto alingi kolala keba na moto alingi masola bato na monoko ye baza lokola bango tofandela masoneti misike ebetaki lobi na ye lelo tika ta bino bachroniqueuse bajournaliste ya koyebanda nango masolo lokola azalaki akoswanelela yango ti na mpoka ntango akende webadi na nga bamifufu na ngai batelemaka na bakwa balabala kosomba masanga te bazokritike nzambo ezobeta ya moninga okutu bazosomba masanga bamela bazokipe te bango batelemi misati lokola bazozela mutu nzoko batie so na mateo yoka albumu matiro ayembi yango mabe ebeti te mpenza ye moko aza wana asalaka rien batongaka pe mama mutelekaka boti ye kutu bayaya oyo batoni na bakartier ebele baza mpe na basi 3-3 epeye mama nazwa beno conseil tala basymptôme akobonga na moi ya makasi motare azobula mpe ntango baklient baza te matemisi moto na moi omona ntango okomata kiti ekomi moto me ya ayokaka yango te ayeli mbongo challenger symptôme akobonga batindi eloko mo bapesi na mbongo atiki atali mpenda boye ti akosi ngo lokola azwi bisi makolo akeso vitesse po asala lokola bamati camion watika na mbwengi wana symptôme akobonga moni bachallenger oyo nazoyebisa yo bachallenger soko ozwi mobali ya symptôme akobonga okokama na badefete nyonso ozomona na nzoto me na monoko ozobisa baparole d'honneur odire baprophétie kolanda te kosimba ayebi ye azaka mama fanda wana makambo te challenger ayo azaka soki abimi 3 minutes aye na mwa sachet azaka na kopa malonga te ayaka na sachet ndenge nini elongi ekota ya bakopela quartier mobimba batya eka ondire vedette tellement akende akosimbisa simba nazoba na yo na quartier bofandi 3e balabala akende kosala kopi kuna me bakolo lopango babimaka na bachemise bafile bafiere ebele batye bakiti na coin epere abengai bino aya na kati chez bango père abengi batalibande basala misala ya vai na kati me bolole mama nazoyebisa yo ntango bokobima mpasi nga boyana na bopelenga ta biere moko obiki oza chez biso ekomi lokola nayebisi yo bato wana nde babomi Congo baza ti lelo soko ozi okanga fo ozaka na symptôme biso tokoya na basymptôme nakendeke esika namonaka mosika te nakomonango mosika soki kope échoué nazotala nakomi ti mbinza natunaka laya lokola athlète akimaki mbango tokomilaya ni 14 nafilaki mingi challenger mama napesa conseil nalekaka na balabala moko 3 fois sana mona bato so batalinga mama naka na soni ya vite wana symptôme akobonga soki kope etie nga na motu mana kolongwa bandama tete tibeya te misuka vitesse mpona bike contener ekiti soko olingi okoma pembeni akokoma okomi sikoyo na abengango nini okoma beya te afa beya te nini soko obela na bandi bakalkile oka basi bafuti biso so nazwi mbongo oyo onaleka malewa nyonga mwasi napesaka 600 napesa 900 te daba mapesaki akokauka ezalaki na loyenge yo kaka aliki okomi kota omona porte akopa ye na mosika bandi bakalkile ondire bafuti challenger ataka basaki amemaka te atalaka chef abima azwa biso epuis challenger ata babe eza 4 conteneurs ya ba 40 pe so babikabo eza combien tu as 14 il faut que ça 25 personnes faut que ça 25 personnes aboyaka bato
Oh, bon, ça on dit. Maman na sala 14 personnes. Tokende ko boye 25 ya ciment. Na Kabinda. Patron na bibo za ta 6 personnes. Oh, mais moi $5 $5 sobi. C'est à to benga bango. Ta patron koti na ndaku benga na masanga to bite biso moko. Mama. Ta 20 tu ba ninga ba mela maya pena mbongo na ya bango. Tukabona na masi. Challenger. Ah, on a oka mingai. Mingai sila kana dushi. Challenger me so moni challenger me likisi lo ba kamuka malade bomba ngo kala. Kala. Pe kisi challenger le kaka 300 te. So comme 5 c'est bando koma makasi. Makasi. Challenger ata so lenga, so pisa 1000 francs. So maka demi kilo na 300, so melanga sukala sana mapa 600. Afa kocha mbimbi na kati ya énergie. Yo. Quand so mba kisha 1000 francs hein. Kisha 1000 francs. Akosenga likate tena buka banzeta manga na tongo. Po mine je za bomba mbimbi. Mama na challenger na tongo na basafo munganga. Fulufu nonga cheke. Tui. Challenger. Na sokola na basafo ya ngai te na seli 3 personnes ba sokola. Po sokola na douche okuta basafo ndamu liko. Nikolo wa tiki tiki. Obala ni si benda na monganga ya kawa. Kupi na nika. Challenger. Azaka so azana safa muki anika ba partie nécessaire elongika na sa makolo na masasamba. Makolo boso amai mena onika bino lobi bozaka nzoto nanga mayebo kimanga. Exact. Challenger. Toke terrain. Wana ba symptômes. Ya buta wabonga na vie. Na je bisayo. Batu babenga mabanginda. Bango wana. Eza bino te na teli te na kobima te. Mobala zokota na douche 4 du temps on dirait mannequin. Nana bimita na zalina nawa. Ah wume la douche. Na solo mafuta ko pakola zo bima na douche lokwa mwana uti maternité. Oh nani na douche wata ngobima na banze mobwa sifa. Lo funde bande na douche yoko sana compagnie yo bolole. Na lo bela yo. On comprend très bien. Très bien passé. Obunga bango ta bimaka na ba furufuna ni na matoi. Baba kopera. Ok na de gandini mabimi na fufuna matoi ozana nzoto nde nzoko. Oche mai wapi? Bango wana. Audi ko sokola kesu una pompi yoka. Atelaki bien te abaksama. Abaksama. Ma de gandini pisa ndemi nzoto mikene tinga. Wewe kende kopa moyo. Na zo bisayo. Biso ba challenger demi cantine. Na sukana ba même si le roi bakota nango wese. Pena bimi ma ndambo etikali. Challenger. Basaela. Obio okoko banoka salite ata na sokoli. Na challenger la tembe. Foi ba symptôme ya vie. Eza bino te. Boza na vie bilela. Botali pays boyete, boye komitika loka ba orphelin. Mboka opesi mba fo beba. Kongo eza kwa tokoti musala soda. Kibomango. Soko ye peto za masasi. Yindisa. Donc voilà souci. Pays mon sur 100%, 85% bakangaka pas entre endurance ventrale. Obi que to général chaque jour. Tongo moitié asinda nali pa dese na meliti. Ndete ba na meliti, o meliti ubeli pa ko ba pesa na tia asindo tikalaki. Apeti pokoye. Parce que mateka neza kanguba sa fa somba kana ko pola bwaka likola tilo kwa ba balignere parce que batu ba odinda likolo. Donc na otiko déjeuner kutena soko kutia mena na muteka na otiko déjeuner apepula apela mbane kalo kwa neti ba azo popola na otiko déjeuner yo bi déjeuner ai mama mboka tokota boloko soko yo kinga Kongo foyeba pesa mboka taxa de ki kama ninga soto tamba na moni clear tafana dame na kosa kana zoya na baruki bwe lipa. Et puis, nous sommes mapa, il y a ma paté. Ngata na melati na tongo na kenda kapenda ti na porte école. Mapo bachaka 100 francs, ça fait bachaka ba mwamba libela wana. Ya 300. Isaka na bonisa ma mwamba. Na yaka na ngwana tinanga. O melo kangi journée. Challenger. Pasteur John Bongo ba jeune garçon, ba jeune ka jeunesse na biso ba repara ko bima. Libanda mboka na biso me basaka effort moko te. Na lobi ba bima un objectif. Oh, tout babima un objectif. Et là, d'abord, il faut ça la faire loulo na motema. Si on loulo qui ofanda wate, on comme appelle poto teka na Brazza na Angola, tika libela. Tous les Congolais batika na Gabon, ils ont nature du monde entier. RDC et loulo Amérique makasi, mais si on tena qui ça, c'est un Américain musuba ya baboya kozonga. Andimatika la ah, mukile za échange. Na kendaka ba Congo na comité matadi balakanga Belge moko ya depuis 70.
akoma mukolo maboya kozonga akoma pe na carte de nationalité congolais fota mukile za bongo yango moni soko lingi mboka na yo te ozana susa ko libanda tous les diffuseurs mona libanda kanga mutema ngana meka ko bima na taliti ya isimba te na zonga habité wana makambo nanga te mais so na susa ko tikala kuna nde na tikala mais mutu na mutazana na ndenge naye yango moni fie eza positif na négatif mutu musu patikala na Angola banda yeba portugais atikala kuna donc quoi solo kana bangolais portugais abonga nete me ki portugais nenga lobaka ngo etika esengo atikala pe angolais atika koma angolais bala ne sengo ka koma angolais pona portugais anginda te matikala bon or soka yawa alingo sa musata ba pesi ya bureau te andi mazane na Angola te kana ba wenza kikolo waza bibaluka baluka mena portugais sola na bango pa na eloko ado ya via ya ngwana asepe nango apesa pe bana bakomba portugais Joao bongo nani Rosalina memo kaseba ke na kati komo na nga mambo yo mena libanda consalve mama na lobela yo eloko na pe kangaka bato dutika na pays ka poza kombo na bango weka meka na kombo na bango nde babengaka don cimento ebe wiri yo pana sengo na kati siko yo ka kombo na yo yo maka yebi mama na zobelo kongo za makambo bomba minene omoni période yo pokoma na rond point na zolo ba partout ke na monde so ningo réussir tala kana na yeli nini objectif eloko na fesa na mutu so za na Congo chaque jour to la mukaka ko betela batute ekufira ko na mutema yo moko betaka calcul 2023 ngwezo sila ninyo nazo ko beta ko patana ko zwa mingi teme ebombanga conseil gana wa na babisi ao so moni lo moni on dimate yo moni ngana mona ka nyoso normal vanité voilà mama vanité te na mona ke zo eloko te oyebi mobola azaka na ba degré à vie mobola tamso kabele montre yango nde komele eloko lufu ya lufundu mobola ko kabele chemise yango nde budget mobimba mobola ko kabele sapatu to keti yango nde fo mobimba or patron mona ka vie eza oazo kanisa par exemple neti nazao nzala lokuta mabete nzamba sala grâce nzala na longwa nakoma na idée que non nasomba terrain ni batonga nini nakisala nini voyage pe pa na ngai kufa pona ko sa situra voyage selo mbongo na nga ozonga mena bongite c'est que nzamba longoni nga na mo ba mieti moko ba yeko pesa nga kaka kala na lelaka na kisasa melo na kisasa na mona moi kimia pourquoi il fait grâce à qui il fait voilà or so tali vie français ngani kutu na malonga na ye bité et na malonga na ye bité mo mona mtu mso atanga so to kutani tantôt soko tali azobanga nga makasi mais tantôt faut comprendre organisation kaka maintenant banda ko tiana ba bisi to mana o abeli liboma na zeso no tiko tiana zengi ndako okende kopi to tikala boy fin femme yo mani yo kaka yo mingi ko leka batu nebi tena lobanini mama na matana ba bisi ko te ya molunge o te tilke na 12h toki penza ko leka batu ko betela na lisolo tamo zo kitoke na recevoir na chauffeur zo tuna me garçon penda senga mabonza te atia kana bien mo juste penda tina na ni abanda senga mabonza te mama wa ebinga ebiko tilo na tige bele batia kana bis baka na babis na bambongo ba soka te na suka moni nzambe ebisinga oko nginda pesa ba kongola batu bambongo keba na nzela nzambe baka na tricherité soko salisi église poko sabat église ko poye ko repese ba passer abi bamba na suka ba bimaka libanda ba bataka na vérité to bo chole bo finye na kwa nzamba sa asala ka ko bima ngasa kiwa CNN mona bate na yeba te ba filmanga sana na yeba nzamba talika boboto na mama muto esi mina za parfait matai ma crédibilité motema malamu et futati le changement de fréquence il fait grâce à qui il fait yango moni na yina muto mona mutu pamba sekande ebembe pa la mukati wa zo tala fanda nye mama na mona ba fi ba chai ba zemi atami satu mwana pe ba woloke na famille akola sambongo baleki ba so mabala bien mais kopa ko beta to mobala keso ya suka ata bale na l'incité kimia ko chai leki ba so baleki na jib voilà pe mobala ko linga bano akuti ayeko liko yemuka aboti vi mobali musoko mone pamba te je pousse ni makamzamba ko sana ata bongite boko kama na suka soko tambolo suki ko ndole fufu pa na tike okomo tuna ka ya fi beto mona ki pamba ye okomo bomba a suivi
Tantôt à 5 fois, il faut bana mibale na congé. Mozo kama sala kate mazo vivre ndenge nini. Otali moi si benza tonge bungebongera la alliance mais ça alliance vie. Voilà, Pasteur John Tokomi. Okatanga nanu te. Pasteur John Aboto. Na bande makambo bomona batu pamba. Bino bolingaka so mutatangi bomoni makambo belende bo pese valeur. Or vikeba oya kufita za pembe na yo. Salité zoba nani fanda nye. C'est quand na motema me ko repese na munoko te. Po budget na lobi mutoko bomba yo ye. Mama na ba no clair. Na moni vie na bato belé surtout na l'église ba koti na ville ko ba politicien. Passer comme tonga bandimi. Depuis ya bungaka te. Mama, nazo kama likambo yo. Moteyo kumko bana bandimi boy. Bino penza ngai penda. Sai matia na ngana nazo bwaka na zelo. Kala bandana te ya bino surtout ekiria kotoyo. Frère, yo sali combien d'années wana musisa bimi. Na sali 15 atala. Kaka boy yote ezama kama nzambe. Mutu musoko ba bonga pa nzambe za kwa formation. Mutu musoko mona komi na 50 ans bambongo azoka pesa ngo valeur te nzambe zo kembisa ye chata yeye. Maman nazo pesa conseil. Keba na vie ya mutu nazo zongila. On ne sait jamais. Ngana lobango chaque fois na kotika la koteya mutu faute na été ponga pe na fautif. Na lobaka makamba vérité to kende simba. Na inarande goigo pembe inanga pozo changa kal. Na lingaka courage atezo simba te tanta ka vie ça ko ba orge. Bima ba orge fo mona poto po chabi. Sans orge ko mona poto te. On a oloba so kompanenga. Et puis qui paratante. Et simba te na pona ka ba mengote. Kutana na oyo kokutana na yo. Futela na mitendi, lokeza ka kisasa to na capital. Capital. Na noir sur blanc. O comprendre nga? Très bien. Maman zala les. Ko lota ka poto te. Lota eloko sala ka ngondo ko peso choko na poto. Poto. Voilà, Pasteur John, to comme dana suka ma TV zangonga to ko retenir nini pana yo. Ona bika yango wana na bino bashi bokima mabala liko ama sola baninga. Wena mobala bombe na pasi misika mobala bando kweya abando la msamba. E mabe mobalo amoni pasi na mbongo no rapesa bandeko na pesi na yo. Yo pe zobo lia mbongo bilela na bandeko na zo mobala bando kweya oroka na mutema na bomengo pesa yo bandiko beta masola mobali pa batondira aboboma mabe basi wana baza. Akende mama libana zatika bosali 4 kanga mutema na nini? 6 umele gini. Mais so bandiko bagana simse $400 800 uchakiwa wapi? Bonge bunga. Mama ba so vérité. Mi bale bele baba victime basi ba biko boma mbongo te. Surtout ba jeune fille alelo. Jamais repéser $50 à tek. Quand on a mon aki téléphone, ngamo mobile no téléphone ya Nokia mukie. Yo c'est un iPhone. So ki bobenga on tira ta iPhone. Android. Android yango ya nini? Yo la ndenga. Na ala bano ba jeune fille alelo. Ko ningi makao minene. Mobala cholito ina tongo na poko bando betele masola fete ko kende ya famille ndira yeba kango. Sona choko litoto ngoko senga nani? Ngoko senga nani yo? Ngoko beze ya anniversaire. Ngabe alo baka libale kufi. Mama ngana passe la motema lokwa mikanda ka. Esiri. Ina bika tui. Oni ko sakana ngabo. Na lingyo na tongo na poko ngome msanga charge nyoso kwa ba sena chape kata. Oni ko matanga kata na kana kitebo. Na lingyo loko te. Mobala cholito ina moi bokuta na ngyo ngoko lekana télémission atindi de secret ya 600 ozobo yango oba pesa nga vitalo ngana na mbonga vitalo naza na vitalo na matana ya makolo makoto kutana njani makolo nga poussière bino boyebi libala te okotula ina melaka jie yo tenga fo vitalo ngana na mbonga vitalo na makolo makoto kutana na moyo na kompane ko sana kamo ko na ngai na ngina edo to sila nati batu ba yebi vite tala zamba pambola